te Nabino balandi ya télé-réalité RDC ngai Benicia totonda naza mosengo ya représenter bino émission oyo totiki bino te na ba surprise lelo tokiti sur le terrain na commune ya Kalamu tokolakisa bino lolenge nini bato ya commune ya Kalamu bakasaka vi na bango donc polele pe tobomba elo te donc tokote moi moke akendo luka comment ba marié ba vivre mandat na bango chaîne na bino epesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa RDC Mobimba eza télé-réalité RDC ozanga te ko s'abonner pona ozanga information te ozanga komona réalité ya vie te ndenge bato ba jouer ndenge ba ba artiste bato ndenge na ndenge ba komona bon kaka na télé mais tala pe bina bon ndenge ba dehors ya de tous les temps il dit que petit canal na pression côté voilà tenado l'homme du chef. Mamba biboté d'ailleurs nous votons le Benjamin Kabunda parce que là on dit le mauvais de la liba mais oui à tout compter au combat c'est ça et comment ni bino ko pas la rater par politicien la biso oyo je dit la zangana bango basala ba actualité pour ba ko moniter émotion na ngana bengisa ki yango olinga na tsara yero samsala vie et là on zela eza mobe au côté mobeko oyo ko sunara peuple azala à l'aise tala next peuple zolela que makamba ya bibembe etika la bongo bamakambo etali baba eza na erreur ko ponga na erreur ko badokangama na etali mesure ya transport baluka mesure ko est-ce que ça moyen o etange député ko beko yembela oleki na tebenenga na lekara na tebene tandamike pa héritier du koji ke masa esengi loi wana etika la bongo musala na bino nde yango wana eza teke bovandi na poe moko boye bomela champagne pia ke koti na diembela jama kabuni tunata boye mwamba diembeli kabuni omoni ndenge esuteli ndeko information ni bino bataille de pesa sur rapport ya rencontre wana lobby na pesio mais na occasion pesi ngai na bien que oza vraiment mopandisango ya munene na mboka na biso vraiment to bandi na lelo te et j'en profite de cette occasion pour na ko benga d'abord peuple congolais na ba mesures barrières oyo mokonza mboka na ensemble équipe ya riposte na gouverneur de la ville batiaki pour na koluka ko protéger peuple congolais peut que se protéger vraiment to mi batela bokono ezali vraiment to bosanate garder de distance laver régulièrement les mains et to yeba kolata port ya masque eza obligatoire bomoni toza déjà toujours na kati ya ba mesures barrières et vraiment yango na ko ekoma. Merci beaucoup. Oui, pour la rencontre ya chef de l'État Lobina na Joseph Kabila. Message ne ozo pe simplation bazolanda. Mais eza message moko signal fort pour na ba o bazolinga ba profiter kotia mobulu na coalition. Tomoni les deux personnalités, les deux autorités morales ya ba plateforme o ezali kokamba mboka coalition FCC Cash bakutana qui pour la convoiler une seule point à l'ordre du jour et une seule point à l'ordre du jour ezala qui juste quota la boni bokono ya coronavirus eza ko évoluer na kati ya mboka na biso et Joseph Kabila alinga ki pe apesa moko ya ba makanisi na ye parce que aza pe muto atambusi mboka eza tabute eza ko bomba te il a fallu ba koka kosolola na o azali l'espoir du peuple Fatou Beton o nanzela na aza ko kumbela masolo ndenge masolo ekumba maka na kati ya mboka na responsabilité étant garant ya nation pour la bonne fonctionnement. Oui, on les allez bon au trésor makisi là au azali international mi benga bon international to ebite ce gam benga international pour nini a ko expliquer biso yemo konde ko benga international non nazo regretter ndeko nangai Héritier Lukoji le meilleur journaliste de l'année ndenge raso na lobby lobami déjà ngalaza international trésor mokila songi ozalai nango na MLC o memiango sous na parlement biso totinda ki na parlement eza ke pour défendre ba valeur ya peuple mais kotala ke bino lokwa bo mesana ko liambongo pe ko ya ko flatter peuple na ndenge bosala ka népotisme to comprendre que vena biso mamba obeti libanda obeti vraiment libanda parce que eza na compétence na yote dans le sens que oui oza député oza na droit ko s'exprimer librement parce que oza molobeli ya peuple mais ko senga na chef na yo
que a démissionné na Yomoko Jean-Jacques Mamba, et ça manque de respect na hiérarchie. Et pour te rappeler que le président Kabound a n'importe qui, Aza Oyo, Aza meilleur député d'abord, il y a Moamba, et ça facilité au place Yobimara, Obima député, aux alliés sont 7e, sont 18e, sont 20 combien, il y a des députés Obima, yo et Seigneur au respecté au Aza Mouto Azo Kamba. Alors, au Makambo yo lobby, au Beti Voma Libanda, ce n'est pas na yo que Senga Jama Kaboun a démissionné. Par rapport à ma propos lobby qui a se justifié pour n'enga le bail que Congrès et que ils ont 7 millions de dollars, 7 millions de dollars, mais c'est Jean-Jacques Mamba, je pense que Kaboun a gestionnaire, il y a Assemblée nationale. Tant qu'on évoqué les chiffres avec beaucoup de preuves au Yazanango. Il a déjà participé à Congrès à l'Ibosoya, État de la Nation. Parce que Bangonde Basala qui bilan, il y a Makamo et le cas qui wana pour Nakoyeba, Congrès et Salama, Congrès et Zalikambouya, Assemblée nationale Telem Sozobo Sana. Congrès et Zalikambouya, des chambres au Bakoreni sous demande du chef de l'État. Et Kobo Salate que tout dans la période de Bokono. Tant que vous avez des députés Baya, et Sengeli ko sauvegarder bango, ko protéger bango, ko tia bango na ba condition o Sengeli, faut qu'on soit à disposition, faut qu'on s'allie ensemble. Il y a des dépenses wana. Au moment que 520 gigas, mais respect Mokondi, place aux alliés, aux en a raison à Koloba. Jean-Jacques Mamba l'a rappelé que tika politique, il y a des poids des mesures. On a flatté lingo sala, au Kokakopé, ça pour un abandeka FCC, biso peuple totindara bino pour défendre ma valeur na biso. Et ça te que bokenda ko défendre ma valeur ya batu. Au moins niveau na biso tambo mamandenga soubeli courant, anelo ko osala. Mais Assoubeli courant, viens Assoubeli courant. Assoubeli courant parce que Makambo ya Luka qui cours constitutionnel. Oza likolo sonya mbeli ya mobeko ya mboka na biso ba bakengela ka mobeko ba pesi nzela na Fachi Beton. Oza l'espoir du peuple congolais. A pesi nzela na Fachi Beton, oza l'espoir du peuple congolais. Yango tozolo ba eke to ça la politique ya polémique te ya banti valeur te. Politique ya polémique to tikela ki bato ya FCC. Awa tozana un Congo uni, fort et prospère, c'est privilégier le valeur du peuple congolais. Towe barako privilégier ba valeur. Tozana période d'abokono, oh yo moko na minute okutu, ozotambola na masque, ozolingata koyamba batu na ote oh yo lia na bango, tout le monde le baza suspect. Mais comment yo lingi ba exposer peuple wana en danger parce que yo tikala poza na ba garde-fou, biso tozotambola to kufa po binobo sepela. Yango moni Mokonza Mboka na ba conseiller na union y compris na 14e parlementaire Jean-Marc Kabound 520 gigas né à l'obité tokoki kokende na prise de format ezali soit kobenga ba kondi à parlement ko soit na bango kotalisa bango boni article 85 ya constitution et pesi nzela na mokonzi ya kobenga état d'urgence yango Mokonza Mboka kendaki na procédure le plus facile né à saleli yango Mokonza Mboka a se justifier akate Kabound aza mokonzi na yo akoki ko se justifier pa na yo te koza elo côté 48 heures na yo le les a 24 heures lobe koza 48 heures na kozonga ka pa héritier Lukoji oya komisara biso na banda kuna bino pona relaxer que 48 heures na eza na mai Jean-Jacques Mamba obeta na mabe na ML soza na crédibilité te il faut oyeba que crédibilité yozo luka eza libaku ozala député sanga loi nino yo sala pour l'intérêt ya peuple ya Lukunga loi nino yo sala pour l'intérêt ya peuple ya République pour na peuple ya Congo mobimba eza positionné je tiens au monter aux ma cop na ye azina na besoin mbongo yo ma cop na na eloko yo zobosana Mokonza Mboka lobi plus rien ne sera comme en avant biso nyonso tokotambwisama kolandisama na mobeko tolingi la justice qui élève une nation tolingi justice à deux poids deux mesures te omoni te na ngambu mosusu parce que ko-influencer chef de l'État et j'en profite ya kobaye que merci Mokonzi ndongo répondaki bandeko ya ngambu na biso wana ke totika justice esala mosala nango po justice so toluka ekokotisa eza justice ya état de droit bino moko bomoni justice ya état de droit eza kangana ba allié do ezo kipe mututi eza makamba ba allié te kuna allié za na quantité mais nazo expliquer babengi sindeko na biso wana na cadre ya évaluation ya programme d'urgence ya 100 jours à chef de l'État oh yazaki coordonnateur est-ce que babengaki na kombo ya INT bato INT babi ata signature moko te ye atika usinege mongo bima papa na zone du maye que
ndenge mboka na biso ezalaka soki lelo beti libaku soki obeti libaku ya mabe mutu moko ta olobaka ete ngai nasalaki mabe yango totika justice asala mosala nango parce que justice ekangi ndeko na biso eza justice na biso ndeko na biso aza allié na biso biso tozoloba eloko te topesi affaire mokongo ndenge nalobi topesi mokongo kuna justice esala mosala nango ndenge tolelaka état de droit nde yango so ndenge ni toluka koinfluence tokeba tokozala rattrapé par le passé na interpellé Jean-Jacques Mamba na ozongaka epa na yo Kabunda aza moninga na yo te Kabunda azali chef na yo ya musala il faut beaucoup de respect ndenge Richel Lukoji a respectaka ve nanga Jimmy Mukendi omoni tina ya abenga déjà vieux ayebisi ke di recap na masolo na international trésor mbokila oya simbi jeunesse à IDPS otie oya azongaka nsima te la nouvelle classe politique to été expliqué yo tika ba trafic d'influence nayebi ko lingo sala baisse d'actualité parce que obungaki bayeba ko lisuto zaka wapi okenda wapi même MLC ba militaire ba bosana yo yango bien merci biso ba défenseur ya peuple ya opinion ya IDPS to ye wana to s'en charger na yo pour Kabunda olobelo côté déjà bapesenga da ndimisa international wana za charge na yo na rappelo ve nanga Jean-Jacques Mamba tika musaletal musamandengo zo senga boza wana pona ko défendre ba valeur à peuple pona ko tonga ba immeuble te to ebi ke kope komi pe na pasi kope komi bino pasi ya ko sala comment senga maele soza maele te au sala projet au présenter te donc ozola yango on état de droit papa na ba mikila te o kometa neni o moni kaleza ini lem suyo zo ngate na loba na profiter ezaki nini tovandi na crique mobo to ba champagne na coin moko bo ndenge zala kaka to créer le mobo non to beta vieux autant aroyambangu abengi biso te bochana se bosimba moloko Kabunda azawana aza na échec de akosaka te oya lobi d'ailleurs sozo ba été que aza celui qui incarne l'esprit tisekediste et loko ngai na biso Jean-Jacques Mamba alobaka ke boko nanger bino bodutaka tala londe bo te patepa likola mai to tiena se et to vandi bisusu congrès kokota te bomona kango pamba cour constitutionnel apesi nzela na chef de l'état soki to bengi bino poboya ezakaka bocha mokolo to bondima prolongement ya état d'urgence ndenge mokondisi apronosaki yango ce n'est pas na yo Jean-Jacques Mamba oza simple député Kabunda za oyo premier vice netolobaka 14e parlementaire aza chef na ya musala pour beaucoup de respect vraiment place wana chat impona se banda kimia baselo musala c'est le bureau ya assemblée nationale ne ko sala musala yo zata membre ya bureau te d'ailleurs yo vota no pe jamais Kabunda te so eloko ni yo ngobetela libaku mais oui azo continuer au combattre c'est ça te omoni bino bo comprendre te ba politicien na biso oyo yebitenga na zakana bango basala ka bête d'actualité pa ba ko moni te émotion na ngam na bengisaki yango olinga na tsala ya zo sa musala vie eloko tozo zela eza mobe o voter mobeko oyo ko sunga peuple azala à l'aise tala net peuple zolela ke makamba ya bibembe etika la bongo bamakambo etali baba eza na erreur ko fonga na erreur ko bandokangama na etali mesure à transport baluka mesure ko est-ce que za moyen o etange député ko pe ko diembela oleki na TV nenga na lekara na TV netandamike pa héritier Lukoji ke massa esengi loi wana etika la bongo musala na bino nde yango wana ezateke bovandi na kwe moko boye bomela champagne pia ke koti na diembela jama Kabunda tuna tambwe mwamba diembeli Kabunda omoni ndenge sukelie ndenge tozolo bakaka oza état de droit l'esprit tisekediste zo renier yango ndezo kanga bino mukishindom nde tozolo bakaka botia na se botika ba bazana esprit ya kosa musala basembola musala na mboko tonuka mipe mingi de chaque jour ekozara ba kombo na bino te oya leki boye changer classe politique ne chef de l'état mais yango on ezali souci est-ce que monité na gouvernement bilonga sikeye est-ce que peuple a betelango libaku a trouvé normal Jean-Jacques Mamba coup de chapeau yo posa nouveau député na bi ke ozo sala ezara poko makombo mais sala ngona nenga bien respecter mon continent Jean-Marc Kabunda na obeta CTA na qualité internationale mobilisateur international trésor mbokila charge à peuple oza ba charge ndoki nde nazo bisayo Jean-Jacques Mamba respect et bongate respect trésor mbokila moi donc obimisi bena énergie otoki na kotoka donc nazo rappeler le romoro boy vie omoni ne boza ba député wana plus na biso za likona bino biso toza
nouvelle classe politique ya jeunesse oyo tozosala contrôle ya musala ça dit soko sali bien te okuta na biso na nzela parce que chef ça appelle ça autorisation ya liberté d'expression nazoloba mais na fingi yote ave nazo respecter tant que député national yo peto ça mu continue Jean-Marc Kaboun ndenge kaka biso peuple tozopesa confiance na bureau wana et ça musala parce que toza en état de droit merci parce que vous votez parce que prolongement il y a 15 jours il y a état d'urgence continue état d'urgence sanitaire papa ata batie 2 mois eza libakute na mboka oyo tovanda tala omenelo omona koloba awa erobota sumobe alinéa oyo ebandisa Joseph Kabila na nani jusqu'à la voilà oyo ebandisa ye yoka oyo ebandisa ye na bokonzi ezalaki alinéa ezalaki article te alinéa moko na kati ya article elobi le chef restera en fonction ndenge tozoloba le chef va prolonger l'état d'urgence sanitaire na ndenge bino badepute bokotiaka mokolo to kuna yo za likambo koloba te donc Jean-Jacques Mamba mais azo représenter ngai azo représenter ngai parce que yaza molobe na biso kuna atika ko cocher muninga na babuzoba oyo muninga lobi ezo senga mbongo ebele alors na minute oyo vie na moni place à topé si savonté na moni ata place yo la sensibiliser pe batuté ah mais tiango wana ndelo ko ça population kufa na yo mais a besoin de 7 millions de dollars yango est-ce que le robino bo comprendre Jean-Jacques Mamba qui réponse ça dit on a besoin de 7 000 dollars tia na se à sensibiliser na monité biso international ozali nanga na Kingasani ngai na député te mais na pesi ba savon nazo bisabatu et puis na sala stop Covid-19 eza lokuta te za vérité Tomi batela parce que bokonezo boma mais yo député na ata place morote ozaka qui sont pour otomboli qui sont contre otomboli ya ezandeni to robeta pe Kabundi boro to diembela potolia Kabundi za combattant ba combattant ayebi politique congolaise très bien obosani changer adresse pour charge to lukela yo Jean-Jacques Mamba. Merci beaucoup. On est aquí bon trésor ça pour la population pas passer population de tinda ki bino kuna boye ko sala musala ndeko mambo to ko pesa na 2 personnes et ça ko zanga des ingratitude na bandi na yo moko le 14e parlementaire premier vice-président Assemblée nationale poste bonga na yo l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun charge à Congo bas de makambo président nga Willy Kalala Kabata komoni makambo luki na pesi mbote belé Hervé Panda na bosanité cercle des sénateurs les amis de Jean-Marc Kaboun base nyonso mobimba IDPS jeunesse angoyo nde tozoloba jeunesse on décharge jeunesse au charge soroza na idée te kokota makambo te po etaliote merci beaucoup wana